Un oiseau ne se pose jamais sur un arbre inconnu. C'est sur cette note que nous ouvrons la boucle de cette grande émission. Comme je vous ai toujours dit que cette grande chaîne Congo Evolution News n'est là que pour vous informer, vous former, vous divertir. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'information, je crois que je recevrai pour vous un grand, en tout cas, du journalisme et aussi, je ne dirais pas qu'il est acteur politique, mais un analyste politique et aussi un Congolais qui aime son pays et par contre il est très pointu sur ce plateau. Mais avant qu'il ne vienne, je dirais merci d'abord à cette grande équipe technique qui me tient en compagnie ce soir. Là je vois Yves Ibanation, comme je l'ai toujours dit derrière cette caméra, Alissa également, et pensez aussi à un confrère depuis Paris, Popol Mopassoula, et pourquoi pas le patron en tout cas de cette grande chaîne qui est Congo Evolution News au nom d'Aigle Royal. Alors, ce site qui vous donne des infos, qui vous donne en tout cas de la matière, et je crois qu'aujourd'hui vous aurez le temps d'apprendre encore et de se faire informer. Mais dans le cadre toujours de cette émission, comme je l'ai dit, nous parlerons comme tout Congolais qui se respecte, parce que nous qui vivons ici en République démocratique du Congo, nous voyons et nous savions ce qui se passe, et raison pour laquelle vraiment parce que la réalité d'ici, beaucoup de personnes et jugent de loin, et du moins, biso bato toujours vraiment sur le terrain. Alors par contre, il y a un autre qui zalana moko de bapandisa. En tout cas, bapandisa mon karaté, mais au-delà aux bapandisa c'est aussi un Congolais, c'est quelqu'un qui regarde la politique de près et de loin. Donc, ça vraiment la matière pour ne pas rester longtemps. Un micro, je dirais bonsoir à notre président, d'abord Primo, et aussi à Raphaël Oualukonka qui nous a fait l'honneur d'être là. Bonsoir président. Bonsoir Killer Kilesi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Bien, je crois que quand on se fait Marambo, ils arrêtent ils sérieux. Alors puisque nous parlons sérieux, c'est vrai que tout comme Penza na virage Yasuka. Alors, ils ont virage Moro, tout moment crucial, et virage Moro est très dangereux parce que bateau bazo talango de loin, na bateau bazo talango pemeni. Baza na regard mi balé. Oui, qui ça dit bateau bazo tala de loin. Ils ont la population et bateau bazar de près, ils ont acteurs politiques. Alors yo, que le rose avana bango à tout moment, na cadre cas ya musala na yo. Tes impressions d'abord par rapport à ces derniers virages au Itikali pour le 23 décembre, surtout pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Aux monango ndengeni. Ouais, ezali pasi mingi. D'abord on etali makambo ya mboka na biso. Oui, à un moment donné, les Congolais sont très conscients de makambo ezali koleka na mboka, bakomaki très actifs na makambo ezoleka na mboka, mais à la dernière minute, Congolais a longwe a commis accueilli de la raison à la déraison. A commis a kiti isu nase makasi. Lelo ba discussion ba Congolais mingi commis onga naza moto a parti politique boy. Na moto aza moto parti politique boy, tozali ko soutenir boy. Alors le problème il y a Congo actuellement, c'est pas un problème pour le Congolais à river regard na ba parti politique. Le problème il y a Congo lelo est commis problème il y a patriotisme. D'abord moto atala makambo ezali ko avantager patriote ezali ko avantager mboka na biso Congo. Et les lois sikoyo ba Congolais bakabwani na ba discussion moko stérile. Mboka na biso ezali mboka moko très avancé le roi mboka ba payate le roi na poto politique et komara o biso toza bato à gauche na bato à droite. Lelo mboka na biso ezali na pasi mingi koleka. Oyebi récemment na auto sala interview moko na ndeko moko azalaki na azana mboka ya Beni. Ayebi singa na makambo ezali koleka na Beni, Congolais na ndako na ye, moto auti Rwanda, Rwandais, Ugandais bazokota na Beni. So à côté na Beni onza mutoke kabisa bino na Kiswahili bobima na boma bino. Imagine ceux qui bamisu ba côté bongo bako boma bako benga na bino na ndaku bobimi na ndaku bongo bokomi kozanga na esika ya kolala o ba kokima o ba vivre te o ba kuta na malchance ba bomi bango. C'est déjà une forme il y a batuton bazoya eza occupation déjà eza moto ozali sous libre na terre na yote alors que comment loi o ya mboka na biso loba la terre et le sous-sol appartient aux Congolais. Loi wana ite wapi lelo biso ba Congolais comme le rôle ba nyama moto wa kuuta na mboka mosusu aye na mboka na yo akomi ko dicter ku makambo mosusu ko sala. Est-ce que mboka ya boye moto ko loba sous makambo ba parti politique mboka wana eza makambo lobano ba parti politique te. Et le faut primer ezala patriotisme ezala ba to sangana bomoko to longola makambo o nga za moto ya parti boye na za moto ya parti boye non to telema na makambo ezali ko avantager mboka na biso.
c'est-à-dire makambo ezali ko avantager mboka na biso so tomoni par exemple makambo ezali ko avantager mboka na biso ezali ke lipa emati ata so eza bato ya parti politique gauche to nani boye totelema nanu d'abord toluka no likambo wana soki lelo ezali makambo oyo bandeko na biso bazali kokufa oyo makambo ya baposke totelemi d'abord tobunzi mpona makambo wana toeradike yango tolongi ezala lokola bakongolo batelemaka les 19 septembre oyo congolais alongwa makambo ya parti politique baloba te moto atelemisaka ata drapeau ya parti politique eza te moto atelemaka lokola congolais d'abord au départ eza position tokomi nango lelo congolais so azali koyeba te avec le temps au risque tokoma balocataire na kati ya mboka na biso moko oyo tokoma kofuta loyer epai ya moto moko songolo pakala na mboka na yo ezali pasi en tout cas ezali pasi c'est vrai mais koloko koloba je crois que ntango olobi tozwi mpe temps ya kokanisa totali mpe po tozongi mpena nsima lisusu mingi mais c'est dû à quoi makambo nyonso lelo bato bamongisa sens wana ya patriotisme bato bakozala na makanisi wana pete ya koyekola bato bamona ondire eza lokola mwa eloko mwa liseki eza dû à quoi faute ya baacteur politique to mpe ya bato bazoki ntango so occasion ya kopanza sango to ya kovulgariser message yango ezali distraction na fanatisme ezali deux choses obomi mboka na biso distraction na fanatisme oyebi Chine ezalaki mboka moko ezalaki pauvre koleka biso ntango bake kosangana na Rio de 30 oyo osanganisaka 30 pays oyo Mobutu akendaka na periode ntango azongi boya yo akomprenaka makambo mabe ya yo osala erreur oyo asalaka eza réalisation mais na Rio de 30 wana lelo Chine eyaki kose développer pourquoi batikaki d'abord makambo oyo ezalaki ya futilité batalaki d'abord batie likambo na mesa baobi makambo oyo ezali kodéranger Chine lelo mpo se développer eza nini ezali likambo oyo ya boye likambo ya boye secteur ya boye secteur ya boye secteur ya boye bon d'accord tokende na mosala tobanda mosala Chine bazala na distraction te omoni na proverbe moko ezalaka na proverbe moko français lobaka je travaille dur comme un chinois vous voyez chinois travaille ntina butu eza position il faut biso bakongolais tozwa soki bakongolais tokoma na biso kaka masanga basi musique est-ce que mboka na biso vraiment lokwa na niveau ya biso toza nango lelo est-ce que il y a vraiment le bon sens ya tozala bato moko toza na distraction tozala na biso makambo masanga tozala na biso makambo ya boye donc tu sens que moto azali na temps te à réfléchir sur des choses oyo ezali primordial oyo azali kaka boye oh biso toza bato ya parti politique boye oh biso toza bato ya parti politique boye ah papa parti politique wana ozo soutenir qu'est-ce que sali na kati ya makambo oyo toza nango lelo na mboka si lelo il faut analyser tout le parti politique tolongoli ata moko te eloko nini ya apporté ya lelo oyo eza na évolution na totala le kala un Zaïre ebanda oyo ezala équivalent ya $1 siko lelo $1 donc lelo monnaie na biso ekomi na nini ekomi mbongo na biso moko et mbongo na biso 1162 ekomi siko équivalent ya $1 toza wapi est-ce que toza na conscience wana au risque na oloba Congo na biso au risque toza sous colonisé pour une deuxième fois po toza tobungisi ba bon sens congolais akomi sima koleka na congolais ya 1960 congolais 1960 ezali congolais debout lelo ekomi makambo o ata makambo so lelo balobi o lelo bakanyi ndeko na biso boye totelema ah totika na biso ndeko c'est quoi ça congolais on dirait bamemi biso bamelisi biso eloko moko elalisa biso pongi et distraire biso le problème ya Congo ya lelo oh question pour répondre à la question il y a deux choses il y a eloko ya liboso fanatisme bato bakomi fan plutôt de ba parti politique alors ils ont bon côté même en France ou na États-Unis na bamboko za développé parti président parti soit le roi mabe on va condamner yango mais biso comment ah président comment vraiment na monopole ya roloba makambo za vrai alors que makambo wana eza vrai dans la science na développement philosophique makambo za exact ezate moto akoki commettre pe mbeba ce que yubino nyonso bozara ce président lobibo tolandi ngulu alors puisque tolobe makambo ngulu tant to salipe rétrospective par rapport ya loko to yutu koloba bloko ezoboma en tout cas mboka na biso parce qu'il y a pas que des jeunes et des vieux biso nyonso ko ngire na sac moko tolobeli fanatisme et puis te laisser aller va bloko mo ezanga mutuna makolo mais les 32 ans de Mobutu n'est-ce pas aussi une partie vide il y a République démocratique du Congo les Zaïre
et ça lui pote les gars munene si on a tant auto ça moi qui sont une touche à pote le roi septuple et comme qui peut poter ça munene te obi ce qu'il faut to calculer Mobutu tango akei na 1997 Congo ezalaki ndeni Congolais azali na capacité de misombela lipa lelo Congolais adefaka mapa Congolais adefaka lipa 200 francs asali nango mpe une semaine akomokima mama akodefi lipa kimi donc une semaine wana akomokima oyebi l'autre fois na lela na esalanga pasi vieux moko ya quartier na biso c'est un vieux na mona ntango naokola vieux wana na ye na quartier un jour epa papa na biso na telemi liboso lupango na moni vieux wana kimi donc azali liboso lupango tozosolana nakoti na kati ya lupango abi qu'est-ce qui se passe tozosolana mutu boye makoti na lupango après un moment donné namoni mama moko boye azalaki awa banzi oganga mama ti akoti na ndako na ye bazofinga ye eswinga makasi na bi qu'est-ce qui se passe eza problème moko ya famille to nalobi nalandela te mais avec le yoki discussion Mathieu opesanga mbongo nanga lelo na bimiso na binanga tuna likambo yango eza ya boni viona nyongwa 1200 francs ya mapa donc 1200 francs ya mapa esali un mois donc nami tuni qu'est-ce qui se passe on est où 1200 francs yo mokolo aza pe na bana aza na nini sadi pasi ekomi na mboka mpasi ekomi congolais akomi kolala so alie kwanga na Thomson lobi ayebi kutu te ndeni ozwela mbongo lobi moko ekomi osala pasi na motema ovandi vraimen boye okalkile olobi na mosala oyo nasalaka eza incertitude nazwa mbongo lobi na incertitude nakozwa mbongo lobi ntango oza na ngo to oza na ngo te oyeba te sikoyo na osala ndeni mpo nazwa eza na mécanisme moko te ezalaka ke oyebi ke na fin du mois ozwa mbongo autant omoni moto nyonso na Congo akomi na mosala incertitude ayebi te eloko nini ekokomela ye fonctionnaire de l'état mbongo bapesaka ye so lelo to oni to bando calculer ka papa moko ya fonctionnaire atangisa mwana na université il est impossible atangisa mwana na université calcul mon simple entre nous pour na papa azotangisa mwana na ye na université chaque jour mwana na azwa transport il y a 1000 francs OK to calculer ka 1000 francs pour na un mois il y a transport na ye aller retour soit attendre à l'université il faut 2000 francs 1000 francs à mon au moins 2000 francs sikoyo aller retour il y a transport il y a mwana na ye déjà pour un mois et soit 60 000 francs OK na 60 000 francs là il faut moi quand même aller à quelque chose tout ça attend 15 000 francs donc et ça c'est 75 000 francs pour moi na ye mo ka ba transport na ye na ile mo amuke siko papa ofutaka 92 000 francs et ça tata na autant ça moi donc il est impossible qu'un fonctionnaire atteigne sa mwana pas sala na kati ya Congo est-ce que na 1997 tozara bongo c'est-à-dire mboka na biso tozongi lisusu sima makasi régression ezali il y a de ces choses au lelo on se dit quand même tokozala peut-être na eloko boye to avancer eloko mais il y a régression makambo za base ya mboka eza vraiment eza na régression énorme vraiment il faut mboka na biso quand même to redorer yango na makambo ekomi na mabeni. Alors mais puisque il faudra que to redorer mboka na biso je crois que total la télévision ba chaîne à télévision na biso il est en clair bandeko ba mona ta image on etambola partout dans le monde entier où Lumumba nous a dit que le peuple n'a pas besoin de bulletins de vote. C'est le pain. Mais maintenant, nous sommes en train d'engager beaucoup, je ne sais moi, d'argent pour que tout qu'il y ait des élections pendant que Maramboye qui est bien. Est-ce que les élections et Kozala telle solution pour l'avenir de la ville moitié du Congo? Ça, c'est la première question. Étant donné que la population a battu et ça la nuit. Oui, élection, ezali droit à Congolais. Et comme nde na balobaka na état eza continuité c'est-à-dire oyo sali olongwe mosusu pas salini asali c'est-à-dire oyo lelo so nde tozangi mapa ndo Lumumba aloba moto aza posa mapa mais so ozangi mapa ki bazopesa mapa wana te esali combien de temps tozozanga la mapa donc il y a d'abord nécessité il faut qu'on changer d'abord moto aza likolo ya ba institution et puis après si quand ozi mapa toliki mapa pona minute okoluka mapa na minute oza le roi ozo tambola oza na mabele mozo na poso mata likolo o matango ndenge na lola ngo okoma ngo ndenge. Est-ce que Raphaël ça me permet en tout cas président que na reposer question et aux alaté que la voiture est la même mais tout changer comme chauffeur et que voiture ezaka na panne ba panne garo biso to ba yango ezaka changer comme chauffeur mais en dehors d'explication moi
Mais je pense pas, je ne pense pas. Le bas au moins a mauvaise foi. Pour ceux qui l'élo déjà, hein, moto azali conscient, ceux qui voté moto azali conscient. Net par exemple candidat ni na évité. Ceux qui aillent vraiment pour relever bah vrai problème de la société, à pallier na problème wana. Mais il faut volonté moko politique. Le problème est que Congo na biso ezali na possibilité elier ça ba pays ebelé. Biso mto alimenter ba pays mususu na électricité. Biso mto alimenter ba pays mususu na mai pemeni awa. Mais comment est-ce que na ba pays zonga na biso awa bazali ko vivre normal mais biso to vivre bien té. Comment est-ce que Brazzaville baro les kabiso na vie quand même ko liana nini Brazzaville la longi. Tala ba bengani biso na Brazzaville. Est-ce que Zaïrois au bengana Zaïrois au bengana Zaïrois est-ce que c'était possible yo bengana Zaïrois? C'est pas possible. Zaïrois c'est un homme. C'est vrai Zaïrois azali na ba anti-valeur na bando qui ko boya depuis kala azali ko aligner musique, aligner ambiance, aligner ko bina. C'est ça un Zaïrois. Mais un Zaïrois c'était quelqu'un de respectable. C'est un moto oyo azali na tamoko boye na université awa batu bayaka pona utanga. Zaïrois banda obanga président na oui ceux qui obanga citoyenneté hein na oza pona gouvernement en place. C'est ceux bazo banga congolais étranger c'est que banga président en place té. Banga président na. C'est autorité bien c'est ça. Bazo banga été. Au monde na neti américain, hein citoyen américain. So za na mboka na biso. Ce moutonia a menacé citoyen américain au banga Amérique, réplique diplomatique et Amérique. Ce point niveau banga biso ba congolais. Donc banga va président biso té. Comme Mobutu, le système. Ah oui. Voilà, c'est clair. Alors c'est très clair, je crois que la réponse était aussi très claire et que jusque là le président s'en sort comme il se voit quand il est au sur la peine n'est au sur la peine en Rambo Italie politique na biso et puis n'est toujours plus en surtout na virage à souk. Pour ça moment crucial, c'est là où se retrouve la vie et la mort de ces beaux et grands pays. Donc déjà c'est 23 décembre biso dans ce pays date on est aux dates en tout cas historique est-ce comme ça la choix si quoi hein 2016 c'était le bar les 19 c'est historique donc cette fois-ci nous avons prêté biso vraiment à sa grâce que le 23 que les choses changent et ça que bon il y a un uni président hasard en place non et ça que routine tout le monde c'est la même chose tout le monde a le même problème tout le monde n'a pas même chose que la biso. Vraiment, tout ça a besoin que les choses changent. Alors, puisque les choses vont changer, mais qu'est-ce que vous êtes en train, vous, de faire? La stratégie nous mettait en place, parce que tout ça, on a pris un mot très sérieux dans la République du Congo. 2006, entre nous, soit dit, que c'est voilé fasté, le personne qui a voté ça roi, député Moabi, n'a pas sur Polo, n'a 2000 francs, il peut s'en avoir. Et celle qui est en où il y a Kotibuna, pouf, il va les caténer parce que c'est Nation Bayi déjà en 2006. Nous revenons en 2011, il y a le même problème. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Toute la stratégie en place, en place, pour vous sensibiliser la même population qui souffre, mais qui peut se laisser aller encore na Bouzou. Bah, pour moi, si moi, je suis déçu par Mobali. Si il y a un Mobali, il y a quoi si le même problème, mais je suis pas sûr qu'il y a aucun. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cette population ait la mouka et le reni photo ça la tour le 23 décembre qui votait et qui n'est pas voté? Olobi eloko o mokoza motu ya mingi oyebi en étant journaliste je suis limité na makambo ebele donc nakoki osala nakoki s'engager na makambo mosusu ezali vraiment ya politique te. C'est vrai que je peux analyser des choses mais en étant journaliste des pays singa peut-être nakota na kati ya makambo ezali stratégique ya politique. Nengai chaque jour na conscientisera peuple to bato o bazali na zonga nanga. Pourquoi? Parce que d'abord eloko mo lobby député ba pas na misala ba citoyen congolais ba tout le monde va vivre na la liste toni yo wa futo na mo ba contribuable congolais yo mo na ozana ni mo na biso to futa ba taxe on est pas futa député aka bana bitinda na biso mto tinda ba on a parlé ma ba ke de ko lobela biso parce que comment est-ce que yo zo tinda moto mais moto na zo peso mbongo ezarata eza wa yo tu vandi boye na zui mwana na obi que non so melanga lipa mwana na azu apesinga mbongo ndo tindinga zo mbongo ya sans ça biso to inversé de choses on a inversé de choses à tel point que aujourd'hui ce pays a perdu même sa valeur. Député au réclamé ni yem to apeso jambongo bo silani wana eza quoi relation à prostituer na mutu bo silani ka place wana
En tout cas. Alors, mais nous irons aux élections. Les Cambo, il y a des appels. Alors, la machine, il y en a. Attends, Jésus-Christ. Aussi, pire petit naïe. Aussi, Thomas. Aussi, maman, Marie, témoin. À Coppola, Nachada. C'est-à-dire Kofi Olomide va nous rappeler, nous dire que, mais Natamo Wamboko est belé, vraiment, on a un pote. François Wamboko, Natal Wamboko, Ponika RDC, vous êtes la pionnière, il est là, Wamboko, il est là, il est là, mutu mota ko juge na ngwa na palais bibina de atuisa ki na mais aller bela fufu na malo et puis à l'aise azo sec ezo se plaisir ça c'était pour Kofi Olomide. Alors tant que Batomi Balé Balobaki c'est là arrivé la conscience de bon nombre de Congolais. Alors très surpris est-ce que ba Congolais ba tchaka motema na bango parti politique biso to yebi eza parti politique et umeli na mboka oyo UDPS et ça la makambo ebele na ninga ko sakana te preuve tant ba kotingo na marche peut-être tout le monde makambo ngi salemi. Alors, un parti politique où ils ont la population de Kenda n'a pas accepté machine machine à voter, machine à voter, nous machine à voler. Alors, ces partis politiques avec son président, Sadi Ouaza, la tête Yamakamango, Fachi Félix Tshisekedi, qui va dire que avec ou sans cette machine à voter, nous irons aux élections. Oui, puis étude on a au salaire que tu sais. Félix Tshisekedi ou encore UDPS position bazui ezali position moko rationnelle na ndenge moko selon ba explication au ba étude au basali d'abord ezali sur la faisabilité obi na ngonga oyo ezali moi kokoso na seni ba kokisa ba machine wana basala pe ba élection bazana ba makambo ezali ba kokoso belé toyoki selon ba source moko oyo tozwi pe pemeni seni aza na kokoso pour organiser ba élection. Si tel est le cas IDPS ania coincé bango mimi bango tina mioke to komi na ngonga yango siko le 23 to ndimaki machine boboyaki machine bon d'accord so baboyi machine ba olobaki non boboyaki machine yango to c'est une alibi c'est une excuse au bazwa babi non ça va pour bozwa excuse te d'accord to ndimi na machine to kele ba élection etikali biso siko ngonga nini est-ce que na biso ka ba 50 jours est-ce que ba okokasiko ko déployer ba matériel wana tina en place nyo saison est-ce que c'est ni abandi déjà mon salaire au déployer campagne robanda kala mituka ba FARDC ba mais ba mbongo pe na osomba ba machine baloba et mbongo etikala qu'il fallait ba gouvernement verser est-ce que gouvernement verser jambon wana ba lancer radio Seni a lancé radio bon moi je sais pas est-ce que Seni a lancé radio je sais pas azan ni numéro indépendante hein ce qu'autant où ba élection ici là d'abord hein cette radio d'abord et bengi attention dans un moment ok bon lancer radio moro communautaire c'est pas un problème on a opé sa information makambo ezali ko leka na Seni mais ce que autant où élection est aussi là 5 ans na muso etikali na ba do futa siko ba agent na ba nani ya radio donc il faut tout mettre la question donc comme peut-être bien privé à moto to ndeni na éviter mais siko yo problème est comme à niveau oyo lelo machine à voter attention ba présenter en bateau machine à voter c'est pas ils ont un souci problème moko ezali ya tricherie ils ont bien prédisposé ils ont une carte BIOS moko za carte na ndeti carte mémoire soki olongoli yango boye olongoli ba données nyonso so kotisi yango ba données nyonso oyo tsaki na carte wana mususu ezongi mais le problème ezani soki réellement bato ba congolais ba vandi avec toute intelligence intellectualisme to vandi sina ba informatique sien na biso ya mboka o baza mayele mingi bakoki quand même ko pali bako ebisa biso ndenge ni to koki ko fonctionner avec cette machine et que tokoki okanga makambo boye tokangi makambo etabo mais avec le temps etikali le problème est comme ceux qui volonté ya bato ezali ya retricher ata na machine to na machine te ba retricher na bango pour 2011 et 2006 toyokaki keza bemba mutozwaki en fin de compte omoni ba résultat mosusu toyebi centre Carter na 2011 centre moko ezali na crédibilité na niveau international et lobaka ke Tshisekedi mutazwi mais tomonaka na 2011 moto mususu donc on ne sait pas vraiment
soki machine oyo to sans machine oyo bakopesa biso barésultat oyo tokolobaki barésultat oyo exact toyebi te voilà. Alors qu'est-ce que vous conseillerez à la population lokwa tokokokende na biso mpenza na suka ya émission oyo eloko nini okoyebisa na population parce que sikoyo tokomi na moment crucial dernier virage en tout cas bavote nani batika nani sikoyo mpona kovote il faut quoi eloko nini mpena il faut yebisa na population parce que bon soki arrivé que élection mpe eza te nini koya nga na oyebisa bacongolais d'abord eloko ya liboso c'est pas les élections qui peuvent changer ou qui peut quand même amener le pays au bon port. Ce n'est pas les élections qui peuvent nous aider à retrouver un social vivable. Les gens, le Congolais vivotent aujourd'hui, ne vivent plus. Et exactement parce que Baroké n'a pas élection, mais c'est un sens patriotisme. Il y a mon toit pesio mbongo au lobby te to boy mbongo to linginde makambo changer. Pour mon toit soit pesio 2000 francs 5000 $100 lelo et relier ça lelo après lobby. Mais après mon colo et kolanda kuna ozala ndengeni. C'est ça le grand problème. Donc non, on sait nga ba congolais, tous ont conscience na biso en marche. To lo bateka la voix auto votera motonde yango nde o changer makambo. Mais ali d'abord conscience. Ata soki moto wana azwi to azwi te ndenge nini tokotelemela makambo oyo koya lobi ya mabe po moto wana koki okota mpe na gestion asali makambo oyo ozali ya mabe makasi koleka ndenge nini tokobanda totelemela ye tokochange c'est pas quelqu'un omoni moto nyonso akolobaka ake akochangeaka akobongisaka boye mais ntango akokóma na gestion mboka omona makambo ndenge nini ekóma lelo Macron balingaka ye bafrançais nyonso Macron lelo bakoma otelemela Macron omoni donc et là il faut comme maintenant on a sens mot patriotique plutôt pour nous Luka créer d'abord Mboka Nabiso ezala redoré, c'est ça en fait. Voilà une question de curiosité, je crois que le bateau Baotalo bah il vit très bien. Il vit vraiment bien. Mais il y a des biso photos dans un sens mot de patriotisme, photo linga ba parti politique mais il y a une connotation tu as une étiquette derrière ton dos. Oh bah mami qui a mené ensemble pour le changement. On te traite de katumbiste et puis voilà. Eza Bouzoba. Moi depuis toujours, moi sur peut-être dans la partie politique, moi peut-être la majorité les bana mbongo bana signature. Na ki dans ça émission na bango, on parle pour faciliter pour quand c'est ba proposer non ngate. Mais je suis resté plutôt constant. Aujourd'hui, comme moto pro Katumbi, pourquoi parti politique, j'ai dit et je répète qu'il n'a jamais s'affilier derrière un parti politique. Je reste journaliste indépendant, journaliste point barre. Alors on a aussi les logos abonnés comme un parti politique, les logos surtout comme la polémique. Oh moto attaquer moto non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. D'abord, pour mes 5 années sacrifiées, la nuit blanche, on a l'excès pendant une année. Et tant on a l'excès après, sacrifier jamais pour un politicien. Les politiciens, ce sont des ingrats. Pas politiciens, ingrat makasi. Les lots, on retrouve aux likambo. Bakangi aux likambo, likama. Papa baroti konne ba ebiote. Je peux jamais. Mieux vaut servir population, peuple. Pour moto on servira peuple bazalaka toujours peuple ozala toujours na affinité alors soutenir toujours sozi likambo lelo entre nous soit dit soko bando sala population mon sala bien sozi likambo lelo population est téléma mais soko bando servir politicien mo songolo soko balukelo mo kongola dia petana koma rapete tia zwa azui gogo donc otika la pe wana pendant tout ce temps mon toroyo ou assister à Zateka famille Noroya. Moi je préfère aujourd'hui investir au moins na plus grand nombre de la population et ces peuples au moins on a quand même reconnaissant envers ça. Le travail du plus grand nombre c'est de servir Dieu, c'est aider Dieu, c'est voilà. Alors une dernière, je ne sais pas une dernière mais du moins malheureusement vous allez rassurant que la population est à la mission parce que tout comme un moment crucial. Et puis un dernier message, peut-être qu'on va devoir parce que tu vas peut-être continuer
makambo tozwi ala tozwi mpena en plein tournage nango donc le temps totika yo maloba moko ya bolingo maloba moko ya motema toyebi que le monde a toujours été injuste et que bateau va diriger la biso bakanisa on dirait mokili eza mpona bateau baza plus fort ou baza plus puissant. Or ils oublient que le monde n'est pas pour les plus forts et les plus puissants. Et quand on dirige ou quand on est supérieur, c'est pas dit qu'inférieur ou en arrière à droite, mais le monde est pour bateau à mi-thème. Alors des personnes de cœur comme vous, une parole de cœur plutôt pour les Congolais soit mettre la biso super de la biso baza di banda ou c'est la biso malobana après oyebi message ya suka ya édition yo na passer message au bandeko na biso bana pasi na peni bandeko bazali ko vivre ba massacre nuit et jour bato koya na ndenge et aujourd'hui ça fait très mal. Je suis de cœur avec vous. Bandeko nyonso o babotoli bango bandako na bango bazali vraiment marginalisés. Togo Sani Binoté, nous sommes de cœur avec vous. Un jour, ce Congo sera debout et ensemble, nous aurons reprendre sourire. Que Dieu abatte la Congolais. Merci. Merci beaucoup, Président. C'était là le président Raphaël Roy Le Conca qui nous a quand même accordé son hospitalité, c'est-à-dire qu'il fallait appeler sa vie au pochu à l'unité, c'est vrai que je surprendrais. Et le message est bien passé et à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre, c'est vrai que le monde a toujours été injuste, mais ce qui est plus important, la valeur morale et chose à la vie à la culture. Être supérieur ne veut pas dire inférieur ou en à droite et non. Et ce pays n'appartient pas aux plus forts. Il n'appartient pas aussi aux plus puissants. Mais ce pays doit appartenir ou appartient aux personnes de cœur. Alors quand vous aviez un cœur ou des cœurs, je crois que le Congo ira de l'avant. L'habitude, c'est le plus fort qui gagne. Et de la paix, c'est tout le monde qui est vainqueur. Mais pourquoi ne pas trouver la paix pour la République du Congo, enfin que le calme et la paix puissent revenir pour que les Congolais qui va vivre paisiblement dans le monde. Pourquoi il faut accepter la paix pour assujettir comme si nous étions dans la mission. Apparemment, c'est que le Vétical va nous catabiser sous ma boko, va nous catabiser sous Suki, va nous torturer pour que tout ça, or ce n'est pas bien. Regardez les choses du bon côté. Vous qui dirigez aujourd'hui, c'est parce qu'on vous avait laissé la vie sauve. C'est parce que vous n'avez pas souffert, c'est parce qu'on ne vous a pas tué. Raison pour laquelle mais pourquoi faire souffrir tous ces gens qui sont ici? Pourquoi torturer les enfants? Pourquoi tuer les enfants à venir? Mais si les lobos, quel sera le vrai avenir de ces beaux et grands pays? Donc il est temps et il est très important de revoir les choses du bon côté. Vous devez avoir le cœur. Quittez d'abord la possibilité de l'autorité. Beaucoup on peut battre le roi, il faut la place. Ce qui est à la vie et les à la ligne. Je crois que c'était le tout dernier message qui nous restait. J'ai dit merci merci surtout à Tati Bouchiri, le ministre de la Défense en Katia Hollande. Salut de tu trouves le million de garçons parce que la Hollande est tombée. Je pense encore au patron de cette chaîne, Micho, ça dit Michel comme le Aigle Royal. Toi, Popol Mopassoula, et puis à Alissa la Salaskin, un peu ça également. Merci à Yves Pan, Libanation, derrière cette caméra, l'homme visiblement invisible, qui était aujourd'hui en mesure de manipuler 30 minutes, 30 à la seconde près. Et merci à Bandeko Nyonso, Balandarabiso, à la blouse tendre, Bandeko tout en tout cas. N'hésitez pas. Si vous voulez qu'il y ait encore une autre émission, posez, envoyez vos questions et ça la peut bien. Je crois que notre président Raphaël a toujours été disponible pour Nabiso. Attendez, même à 2h du matin, sur le béni au monde, à apparaître. Donc, à l'aide de ces numéros, à l'aide des réseaux sociaux, sur le Biso, vos questions, vos suggestions, je crois que au commissaire et ceux qui ont nécessité, ils ont une deuxième fois sur ce plateau, aux années et tout. Mais le Congo a besoin de vivre, raison pour laquelle, pour nous reçu ça, j'ai toujours dit, les tout derniers Congolais, pour que la République moitié du Congo. Toi, on n'a pas ça venir à Congo, à la bien. Toi, on n'a pas ça baler à Congo, à la bien. Toi, on n'a pas ça culture à Congo, à la malam. Toi, on n'a pas ça venir à Congo, à la malam. Alors, le roi, il y a aux alamoutas, au Tika à la Congo. Mais ce rôle immobilier, s'il te plaît, comme on a dit, Tika Mouepela, Nengezopela, pour que le Congo et vivre le sous longtemps. On s'est dit au revoir et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye.